penny me could garrow. Now, what's it? What you say? Some way say so for me. Now, yes, I direct you and go for say, and one free me, and one free me, one free me. Now, only something free me, and I'm free money. And now, some free me, you're panting. Yeah, Mamma, sisters, and some way say, because I said, do the attorney. And now, so for me, see, and you are preaching to woman, put yourself, and your friends, yes, so what as wine. You are preaching to woman, put yourself, so for me, free me, not man try and free me, one, me here. Some pastors, some of you have been to the baby one can tell me. Now, no woman, now me having with Sunday and Mamma, now what will be? If one free and what if one free, give from the way. Sorry, I'm away. We cannot when you're many partners and you're many penny one. Young men for me can for this one, Marcy. Nanya voyage à Locolayo. Tanya wako kanino ya wanzambe. Unima somo ya kusu bonanga. Okufose kwa kweyo zali nzambe Yesue. Zambe moneno kitanase. Ola tanzoto kweyo bikisanga. Okitana se pozwe sikananga. Ofutanya. Zamba pambola bino balandia émission Toli Katina Bonzambe ezali ngai wa bino la grande dame, mère Dorcas, l'apôtre des gentils. Oui, avec les juifs je suis juif, avec les grecs je suis grec, avec les gentils je suis gentil. Car pour un objectif moko et avancement et royaume et ankolo. Bande kolelo to koloba. To pesa toli, to kebisa, to benda matoi, to sunga, bana nzambe, te baike. Depuis un certain temps, tozo développé baptême moko, tozo lobela sur les pourquoi ba divorce et tozo lobela sur mystère ba sonorité, mystère mabomba mi ya makelele oto yoka na musika et ndelo oyo na ko lobela lelo to la continuité to continuation ya makambo yo to sito bandaki ko lobela. Oui. Les mystères de plusieurs sonorités, je cite l'argent, la gloire, les succès, l'élévation, la réussite, le luxe, tout ce que nous aimons, tout ce que nous envions, tout ce que mutu alingaka lukaka. Mystère nini bomba mina sima ya makambo yo, ya otoko mona, ya otoko yoka, nini bomba mina sima, oba te bele ba ignoraka. Oba te bele ba barate. Bien aimé, c'est vrai. Et ça va biloko oyo Dieu connaissant l'homme, aeba ke muta ozana besoin. Et achaba mabongisi nyonso esengeli po moto akoma to atteindre, je sais pas, objectif yeloko oye alingi. Vous voyez? L'autre fois na lobaki ba marambo oyo eza ba biloko oyo. Ça se mérite, hein? Ouais, mbongo, pose-toi mbongo, tu dois bosser dur, tu dois travailler. La Bible déclare que tu mangeras la sueur de ton front. Et la Bible dit plus loin que je bénirai l'œuvre de vos mains. Vous voyez? Donc tu dois travailler et associer Dieu dans ce que tu fais, le Seigneur va bénir. Et ce temps est tangama, parce qu'il y a seul comme prédestination, hein? Ozala mutu ya mbongo ebele, okomango. Et kozala na mbongo ezaka synonyme te ozala yere. Okozwa pe ata ya ebele te mais c'est possible d'être stable, vous voyez? Et pour être élevé en dignité, je sais pas, pour avoir succès, même succès, et pour réussir, tout ça, ça se mérite. Tu dois travailler dur. Il y a des choses à faire. Malheureusement, lelo oyo batu bazo s'embrouiller et muto asala eloko te mais azo rêver grand. En fait, ça c'est une folie, hein. Yango moni batu bazo ko end up ko simba bakisi ko se retrouver kati na ba monde moko ya malamu te. Pourquoi? Parce que procédure ezalaki bien te dès le départ. Ouais. Même avant chute,
Nzamba Keli Adana Eve atie bango na jardin. Bible zoloba c'était pour cultiver la terre. Ezali po ba travailler, ezali kate po ba vanda ba kanga maboko, ba simbanaka ba sololaka masola bolingo, ba sala mamba papa na mama, ma mususu te ba non 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 non, ba esengela ba travailler jardin. Donc toi tu peux pas rêver grand et pendant que ozoko sale lokote, ezala raté, vous voyez? Et ça t'en a déplacé à proposer bateau. Ba ma mbele. Et na ba proposition wana, et na ba mystère. Tope ma mumore bomba mi oyozo yebate. Yozo kansake, kuna sona kei, ndena loba l'autre fois. Oya nzambe umelara, kuna zela mbala moko c'est bien, mbala moko c'est bien. Mais na ba condition nini. Parce que les gens croient, ils sont na ke simba kisi. To soki na ke kota, parce que ko simba kisi na lobaki, et koma ba terme moko démodé, hein, ba mama kala. Et lelo koma ba bongisa ngo, hein, ba bongisa non, to kenda ko mona guérisseur. Hein, ba longoli ba loba marabout sino ko bangisa. Or guérisseur na marabout ba tout moko. Non, ça juste réseau. Hein, comment ba tient en français et sonnez-moi bien. Non, ça juste réseau. Moko ezo aider batu. Bo solaka ka bo sola nini. Bo solaka ka et puis ba pesi mbongo ezalaka te. Na lobaki l'autre fois que mbongo facile na se na moi ezalaka te. Na lobaki l'autre fois même salut ezalaka gratuité. Et là il y a gratuit na se na moi existaka te. Même lobby que ezalaka gratuité. Si le salut était gratuit comme ça, nde muto okeli felo azate. Tout le monde anga kelo la. Ma beza la te biso tout on ngato kota. Po eza gratuit. Vous voyez? De quoi tom sa yembi alobi ate eloko ofele senga critère. Donc déjà critère wana ebomi ki ofele. Et la kisake eza ofele te. Donc bref, c'est la loi de la nature. Dieu a créé comme ça et ça restera comme ça. Donc moi rechanger zate. Satan a tellement malin. Babenga ke rusé. Rusé veut dire maye le meya mabe. Vous voyez un peu? À se déguiser, la Bible est un ange de lumière. À se déguiser, et à crosser moutou même na lo yenge, tant au côté na cercle, on se retrouve que moi, bimeza sauté aussi mi moutou, toyokana ki boyete. En fait, c'est ça le diable. Tout ce que Dieu fait, Satan a ça lango. Mais, contrairement, il y a ba principe, totope, ya ba processus, to procédure, il y a ndengen zamba zo sengela. Josué 1:8. Nzamba pesi Josué formule robonga. Oui, mambo to lobela a. O mutu nyonso luka. Nana ngona mukili oyo. Asepela te kozala bien, kozala erré, kozala hein, moi c'était mai, moi bien, hein, batalope. En fait la majorité, la plupart nous aimons ça. Moi le kumu tolingango. Vous voyez? Nzamba pesi Josué formule robonga. Josué 1:8. Alors, bien que ce livre de la loi ne selon point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. En fait, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu voulait simplement dire à Josué, si tu t'attaches à moi, en écoutant et en obéissant, parce qu'à l'obinaye, agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tu dois pratiquer ce qui est écrit, mettre en pratique, en exerce mes paroles. C'est pourquoi David va dire plus loin dans le livre des psaumes que tes commandements nde bomo inangai na zwaka ngo na lataka yango parce que na yebi ke ko bonga na ngezo dépendre na yango. Alobi makomi na yo eza mwinda na nzela na ngai yango mto ngengisa sentier na ngai. Nzela eza direction o muto azwaka po ke na destinée moko songolo. Ouais. Et tout ça ba destinée ebele. Pardon, la destination, excusez-moi, songolo. Tout ça, la destination est belé. Na domaine à finance, na domaine à mariage, na domaine à songolo, na domaine à parole. Donc, tu dois marcher, vivre ou encore suivre les principes de Dieu pour aboutir na eloko ozoluka. Et le diable aussi, a la formule na ya robonga.
Si quand formule à Satana, ils ont le contraire. Il y a Oyanzambe. Donc tout ce que Dieu te dit, pour Obonga, pour la bien, le diable te dira le contraire. Pourquoi? Parce que bangomi balé baza opposant, baza opposé l'un et l'autre. Vous voyez? Chez Dieu, c'est la sainteté, c'est la justice. Chez le diable, c'est l'impureté, l'injustice. Donc, ako imposer yo suivre. Par contre, nzamba osenga na sainteté. Makomi ezoloba, bato nyonso bazo ko approcher ye, faut bazala saint dans toute leur conduite. Malheureusement là-bas, bako imposer un mbindo bosoto. Que grâce, là où le péché abonde, hein, la grâce surabonde. Voilà, c'est ça en fait l'évangile. Il y a batu oyo, to ba pasteur oyo, bake ko gumba mabolongo de l'autre côté. Oui, parce que koton nzamba lobi, et sengelomi petola. Pour église, oye soya rozwa, eza oye ozala trouver sans tache ni ride. Mais koto bazolo banabiso ke, il faut masumu o accumuler penda pour grâce surabonder. Donc suivre. Or muto azo suye amnaye, akozala enlever te. Pour lisumu ezali charge, fardeau, ou quoi pekisa, to pe ko empêcher yo au mata, ou que na rencontre ya époux. L'autre fois, on a introduit ça qui sur l'occultisme dans l'église. Oui. Lelo tozo lobela soloka bondoki na kati na etonga na nzambe. Bonganga na etonga na nzambe. Nde loko toyo kolobela lelo. Tozo ba séquence ba vidéo. Tomona. Et puis, to décortiquer. Voilà. Kita sama ngapir, bilang. Satu sama yang masa. Qu'est-ce qu'il a? Mau apa tadi? Kalau dia bimbulnya tadi. I hope you all know this. Amen. Amen. This is something from above. I have been directed to do this direction for you people. I know some people will be sitting at their homes and they will be telling me that this pastor is not from God. But for me, I always say that when the Spirit directs you, you don't have any option. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Please remove me. We will be one. I'm sorry.
me that I feel in fear me, and son. But when yes, spiritual direction be a total be a not a 1 year direction way and the amateur members are. And for 4 be empty was here. But a young woman who said, a dear beer, I was here again, a brainy, a brain now, and the Emma make and call for. O son said, may I understand Anka and Manwa and what Ghana, any area self and any a member that 2 years, 3 years. But yet supernatural cleansing here and family. But here is the case that I have been directed by the spirits to do this direction for you people. So I think you people have to embrace this direction in the name of Jesus Christ. Amen. And what dephobia? What dephobia? Get dephobia, you know, the best me, I guess I when you are the church members. Bible so when you may dephobia, now what be here? Now when you must offer me, so you do a dephobia, said you better yesterday, you better here. It is a real one, not when you are default or brabomwa. That no one was said. You have a coffee from 31st night, and the air. Every man who has anyone answers, no, you are going to answer. Then shall come some members are more and time church of grace. But when it comes to say umbra when you're mini partners and you're mini penyarin one, you're not for me can say so therefore no mercy. Nani pump a professional pump on natural crap ferry. Not me what therefore me when I go for Asrami. Maybe the other offer. Hallelujah. Amen. Amen. I'm a Jimmy Sadia, and I'm a dear boy. Amen. Amen. Said you are my dear mouth, and what's the after war? Amen. Not be a beer. Will be making me what you see. Amen. Hallelujah. Amen. Next person, so now. You see, when it comes to spirituality, it doesn't have any form. So who are far my war? Who puts me there? It is a number you and one wanted saying to me, and Fanyari. And yes, and Mugabi. What may ya? Don't call yourself a prophet. Prophet, and will be a double shot and ask what me what would be. So one wouldn't be out to me yet. What to me, actually? What church members say here almost are, but you call yourself a man of God or a prophet. Amen. Amen. When you have from now, that's what you are doing. May know what's our power in the way of jealous. Essa. Flats. Be beyond sorry. So, why are the sorry? Only the room was shut down. Hey! Here, come, wasn't well, Manchre. But said you may have been. Wow, ba, you're ready. Said your way, it's your piano. Wow, ba, one out of all pants.
mempese be kwa bonten na nkofo akeka se wasofo no ne roll your pants mempene saa moti ase it wa wonu pa o roll pants no wasofo pani mayi wa ya ase dia ma hallelujah pa amen enti sabe na me kan Leviticus ensem no sabe kan ye no wase dia no ho ase no wanya da wanyi ne hunwi no onare. But after we say no direction, we say you would mean in area. Me as of penny me could garrow. Now what's it? Amen. What you say? Some yama we say so for me. Now na say yes that direction we are. And go for say everyone free nyame, everyone free nyame, one free nyame. Now mo me say free nyame, na me free no man dey. And na say me free the panting. Ya mo ma me say say we say obi kasa say mo be dey atire me. And now so for me see you no preach to bomb put you say your friends yes so for task why mo preach to bomb put you say so for me free nyame na kwanchira em free nyame nko na me ye de me ye sometimes say so ya obi ntra ba bi no kan chira me na me bo me no na me ade wosra me ama me no na wo ho no bi e bi o if one free nyame what if one free wo ma me ana so free papa saria se wo hu hia Bible can't say money more million no na betu to film. What someone say wo so for na wo to no when na to film. Money more million I didn't know when I want to. Amen. Amen. I want you to find with the man bravo. The friend that you create. Ye dia Dominic see na bravo so. Nyakopo through him. No nyoke see. Kwenda kwa diye adumni amen amen iti mi bada me so for me kwasra mama iti mama try transportation woni mama ni sani woni kwada da man chen yende sawo wakokwada woni mo ya ni da ka yen twa ne ka no be ka chiro so for me ni man kwa yi edi hunu kwa de dio bomo sama Many are brave. Monty say na me first me yimre wa ekran esu ni. Hwema me pani a wajina na me yi na esu ni. So na no kika ho sa. Abrante na wo twa me no. Mo fa phone su ni nyina mara. Wo bia fa phone me bu ya no. Wo bia fa phone me bu ya. Sorry again here na we here. We cannot be a photo and say sorry there. Can you need here? What are you can you need? Mami penny we say abegina hanu. Sanka mami we despite it is despite us still no be ankombe. Mami we dey here ankombe. Can be pepper. 63 years in here. 65 years. What do I hear sir? Nas me yi na sin wi amana di here. Boni ben mai. Ya wi yi na me ho ben to me a. Yi ni nyina. Amen. Amen. Adum ni bedroom. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. I want Jesus over the animal. Me do a slap to the mouth. But I do what this one could be our yes. Ye get on in trouble. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Voilà. Nzamba Zolokumu. Oui, les amis, en fait, il y a une réalité. Il y a un moment où s'est passé actuellement, c'est vrai. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit la Bible. Ce qui était, il y a un des légalelo, et l'obi roya. Ou ezala qui Bible zoloba, ezali, pe roya lobi. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai, ma belle, ezala anango bandakala. Mais niveau mambozo kendele,
mutu o ayebi nzambe mutu atanga la Bible aomilengele po aobanga parce que lobi eya mabe si ekoti bilembo ezokokisama na ndenge kosakana te solo kana église kindokina etonga na nzambe. C'est vrai eza na batu oyo batikala kozala ya nzambe te batikala kozala basali na nzambe te. Ils n'ont rien à voir avec Dieu ni le Saint-Esprit, encore moins Jésus-Christ. Ba s'infiltrer, baza ba infiltrer. Oyo lobi banda ko tala maboko ya bato. Oyo lobi banda ko tala bambunzu ya bato. Pona ko prédire avenir. Et le diable a comprendre que bato nyonso bakomi ko sambela, bakomi ko luka nzambe. Et il faut sande, il faut landa bato wana. Et aïe Satan aïe au nom de l'église. Bato a salité to ebara kala ba 20 à 15 ans passé, bazala souté. Bato ba biloko ba poudre, je sais pas, ba créer a pembe na bilongi ngambu mwindu ngambu na bazamba bazala souté. Ba se déguiser, ndenge Bible zo na je crois na 2 Corinthiens dans le chapitre je crois 15. Que le diable se déguise en ange de la lumière. Et c'est ministre de justice. Bah se déguiser, bah continue à l'église. Pourquoi? Pour bah mema batuna enfer. Baza ebele. Batikala ozala ya nzambe te. Bakoti na église, na veste, na Bible, na cravate, kimia, elobeli ya bien, ya on a vu ça bateau, hein. Ba mosali na nzamba solo na message te. C'est pas parce qu'une personne te prêche la sainteté ndengelo bakaza mosantu, non, loin de là. Car les gens qui sont mutazote yo kima masumo boya masumo lobi aza ya nzambe, non, c'est pas ça. Le diable sait se déguiser. Makomi ezoloba, ils auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Qu'est-ce que cela veut dire? Na webiso yibate, mais ngamoro moyibi munene. Na webiso tika kindumba, mais ngamoro vrai chanda. Na webiso tika komela, mais ngamoko muto kopo na ninga mukite. En fait, les déguisements, c'est ça. Les diables, c'est ça, dans ses œuvres. Oui. Na bandako loba bato ba talisa chance, ba voyant. Bazala suna ba kwente na bazamba te ba komi lelo na kata ba bâtiment bien construit, parfumé, ba tie ba peinture yemoko bien très bien là, bien habillé et swag ba stema otali propriétaire bi wow pasteur Abouga nzoka nde chor. Objectif eza moko ko bungisa ba na nzambe, et ce sont ces gens o lelo ba osa ba scandale na ba église. Nalobi, batikala koyeba nzambe te, bazala ya nzambe te. Mais baye na komba nzambe. Baza ebele. Mais parmi bango, ezape na ba oyo bazalaka na nzambe lobi. Mais à cause ya souffrance, bakoki pasi te. Baluki bazwa. Baluki babonga. Baluki bazwa mbongo. Apôtre Paul a oloba. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Les maux, c'est des problèmes. Les maux, c'est les tourments. Les maux, c'est casse-tête. Et lelo oyo, batuana, bazoro nyoko la batu. Pourquoi? Parce que plein de diables, ils ont toujours le contraire ya oya nzambe. Et ba osala ba scandale na kata ba église. Or, Bible zolo ba par rapport au scandale, sortez du milieu d'eux. Malheureusement, batuba na misu me bako monate, batana batoi me bazako yokate, nenge Esaïe alobaki. C'est pourquoi mon frère, tu as besoin de la révélation. Ma sœur, tu as besoin de la révélation. Pendant que je parle, je prie au nom de Jésus. Toi qui es au son de ma voix, au fréquentare sika moko ya mabe, tika nguya molimo mo santo.
afungolo misu obima na kombo na Yesu. Oui. Bondoki soloka na kati ya église. Nalobaki eza na bango batikela kozala ya Nzambe te. Ba se déguiser. Ba ye na église pona koboma milimo. Eza pe na bango batambola na Nzambe lobi. Mais bakoki pasi te. Ba se compromettre. Or Paul azoloba na Timothée. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ah! Aujourd'hui, l'évangile de la souffrance n'est plus prêché. Eza likambo ya rolata malamu, ya kobonga, o voyager, o kobala, amen, o komata, amen, o kende liboso, amen, 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 amen. Et tellement batu baye kosela Nzambe. Po bazwa, malheureusement, il va finir kokota bisika ya malamu te. Et le diable est connaissant. Azo proposer bango o bango ba luka. Et ba fléchir ba genou. Na loba Nzambe apesi Josué formule la robonga. Josué 1:8. Satan apesi Yesu, s'il vous plaît. Soka banga ikutu Yesu te bongo ngana yo. Formule ya robonga, ya ozala élevé ya comme grand. Ya rozwa mbongo bozui. Matthieu 4. Et en plus, Yesu outi na jeûne prière. Nzala, nguya me Satan ye. Abina Yesu ogumba melingai. Abandi bongo la libanga lipa. Alobi so ogumba melinga na pesi nyonso. Bande kolelo Satan ozo proposer bato. Tellement bato ba osela Nzambe na pasi. Ça a toujours été comme ça. Si vous lisez bien les Écritures, bon mon que ba prophète ba osela Nzambe na facilité te. Les apôtres non plus. Mon frère, ma sœur, Yesu ye moko ya na mokilo azaki Nzambe. Azaki mwana mokonza botama na ba conditions. Il a vécu comment? Parmi bato pamba, parmi bato pasi, il a souffert la faim et la soif. Tout temps en la Bible. En fait, eza ba réalité oyo et toko changer en côté si on peut dire. C'est vrai. Kozwa toko bonga li sumote, mais son Nzambe sepela pesa yo gloire à lui. So pesate. Donc moi na Nzambe il faut à l'après de refaire face na ba forme nyonso ya ba réalité. Yango moni Paul a oloba, je me réjouis na état onga nazalaka. Nazala nango na sepelaka. Nazala nango te na sepelaka. Eza na abondance, eza na disette, eza na manque. Na sepelaka. Alobi toza regarder comme ba balayure. Bilo apamba ba kombo salité ka pona kombo a Yesu. Mais lolo c'est plus le cas. Mosala Nzambe alingi ba mona ye ngai jete. Ngai nga blague te. A rouler carrosse. Moi chaussure ya triple semelle. Tanga okota onyata ele la kak kokodi koko. Moi veste ya taille swag a bendi stemai. Wana bandime wana pasteur na biso. Et c'est vrai que ça la propre lisumote et à ma bête. Mais à cause ya kolata, ya eloro ya bilamba, ya rozala bien, ya rosomba ndako, ya rosomba mutuka. Les gens sont prêts. Ya koteka âme. La Bible pose la question disant: que donnera-t-il l'homme en échange de son âme? Il n'y a pas de prix pour l'âme. Le prix de l'âme, c'est le sang de Jésus. Ata basangisi bozunion soit Congo et son ba âme mutu ezan a valeur à âme mon côté s'il vous plaît. En fait, ce verset Dieu voulait simplement dire an elo moroté et loko mon côté sauf rien. O yo okoyoko zwa en échange à âme na yo. Toko ko pesa na âme na yo. Ezate. Que servira-t-il à un homme de tout gagner, de perdre son âme? Tu auras tout, oui c'est vrai. Tu te ok qu'on se compromettre. Ba peso mbongo. Otonga église. Ozala ba membre tope bandimi ebele, c'est bien bon. Mais na souka nango okende wapi. Souffrance et enfer eza ya libela, eza éternel. Eza souffrance ya 10 ans te. Parce que 10 ans so compter 1 an, 2 ans, 3 ans et si là.
4 ans et si la 5 ans et si la 10 et koka. Mais kuna eza tourment ya mikolo nyonso sans cesse. À quoi bon? Nanya kufa bakunde na bomengo to na bozwi azate. Bandeko nini mukilo to yango toza ba pèlerin. Toya mokili oyo eloba nango lite ya pete toya ya nyongo. Mukolo pe mana muko mususu kozwa pe mana ye. Atindo na mukilo po ya kosa musala moko songolo. Wa ko accomplir mission moko songolo. Et il faut que nous rendre compte. Okenda na mukilo sala nini? Na tinda ka mambo na tinda osala. Tu peux pas envier, tu peux pas être comme ngala zanga ya zaye. Tokoka na kate. Et nzamba tsabiso na mukilo mutuna ye likambo. Liya ye likabo. Vous voyez? Et c'est cette diversité de mutezo sala nzambe. Il se glorifie dans ça. Si ko yo lingo komaneti ngai. Et le fait que moi komaneti ngai ezate oza prêt ya nyonso. Osala nyonso po komaneti nga. Topenga na lina komaneti yo. Mais attendez. Nzamba azoba te. So il faut bat nyonso bazala ndenge mo nga kila bat nyonso ndenge moko. Mais so asala yo mwindo. Asala nga pembe. Asala ye mobali. Asala ye mwasi. Asala na mundele. Asali mobola. Asali moto abozwi. Mais Bible dit tout ce qu'il fait est bon. Alléluia. Les mystères de plusieurs sonorités. Ozo ko envier nani. Est-ce que yebi mbongo wana zo ngondene? Lelo bat ko envier ba grand. Même na mamba nzambe. Abimi na esika. Nzamba sali ngolo atomboli azwi na neya. Na eloko te. Olatela nzambo abengi ye. Ya linga kangama na grand ba grand ebele ba bebisi bato. C'est comme les vieux prophètes. Tu as histoire de vieux prophètes. Na jeune prophète. Alobi nenga pe na prophète. Nzamba loba na ngai. Nzamba lobi okozonga boete folia. Et pourtant yen nzamba ebisa que tu n'as pas le droit de manger. Akelia. Akufa. L'autre fois la loba kindeko muto a baby. Aroyebisa ko te chika. Aroyebisa ko jamais ka beba Aoloba note pourquoi parce que yepe pour ça neza yo po beba. Omoni satana a beba. Yango souci neza batu tout ba beba po bazwa sort moko po ya ebike akita mata okota na moto. Yango en tout cas ok bongo te il faut batu tout ba beba. Po na zanga mote. En fait c'est ça. Malheureusement batu bazoye ba mambo te. Bible zolo ba ozana miso hormona. Mais ba ya kotala ba hormona te. Mato ya koyoka, mais ba oyoka te ba sosola te. Yaya sosola, mama sosola. Viambangu okufa. Viambangu osimba mutu. Viambangu bandeko lelo tala ba église boti lokola ba mayebo. Surtout ministère prophétique et sambwa. Ba prophète moro ana maîtrise même pas maloba nzambe mais prophète. Ya pia ka bisako. Ya pia ka bisako. Bisako lo ba osako na molimo nini bandeko. Vers la fin année passée za na vidéo mo e bandeko tambola. Ya ba jeune moro ba jeune prophète moko oyo. Ba osala bango cérémonie. Ndenge ba bana kozwa pona okotsa bango molimo, je sais pas moi. Et permettra bango baloba ba makambo. Molimo divination. Molimo piton to ebi lisola mwana mwasi na Bible na Acte, je crois 16. Abane ko prophétiser na molimo piton. Lelo oyo comment on appelle ça? Voyance nde mutu ezu esika. Et ba obenga o prophétie. Et man qui on a ekoti ba prophétie montée de toutes pièces. Wana nyonso nini ka lokoso ya mbongo. Batu bali bazwa ebele. Batu bali bazwa ebele. Batu bali bazwa ebele. Mambo évangile la souffrance ezate. Or tout ce que Dieu fait est bon, dit la Bible. Pasi ezala anatina na vie ya moto. Esaïe 53, Bible yoloba, il a plu à Dieu de briser Christ par la souffrance. Si Jésus, wazaki nzambe.
Mais c'est pas là que Nzamba briser la souffrance. Combien moi et toi? Meilleure façon. Il y a forger moutou. Il y a former moutou. Il y a briser moutou. Et ça, on a dit là qu'il passé. Oui. Dieu connaissant l'homme. Il faut que l'élection en moteur. Ah oui, je te fais passer au creuset, non pas pour retirer de l'or et l'argent, mais pour tester ton amour. Vous voyez? Pour tester disponibilité vis-à-vis de nous. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que réellement nous aimons Dieu? So lingi muto, oza prêt. Il y a quoi accepter nous so pona muto wana. Si réellement nous aimons le Seigneur, les amis, ton dit ma pas si ponaï. Mais malheureusement les lobat balingi pas cité. Mais balo ba balingi nzambe. Et ba ok ko se compromettre au prix de leur âme. Pour la bilo mokili. Paul oloba si nous avons yakoliana yakolata, cela nous suffit. Et cela en ango elo côté babangambo to luka bandeko. Ça n'apporte rien du tout. Ça n'apporte rien du tout. Et là, nous voyons tout, sauf rien. Dans l'église. Et bah, victime, eza banane. Bandimi. Mama, l'autre fois, na lobaki, Sambela. Nzamba la kisayo. Église nyo que no bonde là. Parce que église, eko bongi sa vie à moto. Et bongi sa ka eko kite. Et bongi sa ka vie à moto. Église, et baby sa pe vie à moto. Ba église est belle tozo mona bandeko. Et abanda kwa Herode. Ndako Herode yaneti ndako nganga. So koti na ndako nganga tiki nyonso kuna. Yo monika ke non na kozwa chance ba pesinga obimi otikali kuna. Ba mage ba mona étoile les briller. Tant que ba koti na ndako nganga ya Herode. Étoile limwa, ba bima bouillard étoile limwa. Ba église est belle zabongo. Ba étoile les limwa ezo bunga. Ba to belle ba okende ba mbeka. Ba mbusu be, lokola ba meme na boucherie, ba ki se faire sacrifier. Ba église belé lelo bandeko. Ezo sacrifier bandimi. Boye bate me bango ba ebi. Yana pasteur moko telema likolo cher. A pasteur moko trop suivi na francophonie, na monde entier. Alors bien église est cher ezo service, ça sert à communiquer la vie. Marambo ba communiquer ya kufa awate. Pourquoi? Parce que yebi que bat ba kufa à chaque semaine. Mais bino boye bate parce que bat baza ebele. Et puis boye bani pe déjà nanouté. Les amis, faisons très attention. Soto lo ba mambo esa pono avertir pe ko fungola ba na nzambe misu. Ya yo linga nzambe osambelaka et a bien. Memi batela. Isika nyo chamakolo. Na lobite ko kende église, au contraire, il faut sambela. Mais sambela nzamba la kiso bisika ni no chamakolo. So yepe église yo zalaka. Na bi ke ba ko sepela na ngate na mamuna oloba, mais c'est la vérité. Oya ngona loyenge, c'est le moment de prier Dieu. Ala kiso bisika ni ozali. Et crois-moi, après émission oyo, yo 8 ans grâce à Roland émission oyo. Nzamba ko solano na butu. Et message nyonso ozo ko ignorant ote. Soko ignorant oyo comme le italio parce que le Seigneur veut t'avertir. Et pas nzamba za rezala raté. Oui. Naloba maman en connaissance de cause. Je sais de quoi je parle. Naebi maman na oloba. Naebi maman ngana kutani nango. To tamboli na ba église les amis. Et ba ke kolongwa na nzoto za kolongwa la molimo te hein. Tu peux quitter dans la chair, mais ton esprit, quand on a outu koloba na bino ba église beleza banda kwa banganga banda kwa ba Herode. Yo longwe na nzoto mais otikali kuna. Et tu dois être fort, il faut bunda bitumba pour obima mobimba. Ah oui, c'est ça la vérité hein. C'est ça la vérité. Dans l'année témoignage à passer à Morosa sud-africain. Ouf, je suis en français. Tout le monde a un morceau. Et ça en anglais. Mais peut-être mbalasima toye balo ni torosala. Abotami na famille chrétienne. Maman ne na papa ne baba pasteur. Akoli na mamba nzambe. Azala ipe na appel. Azala ipe na grâce wana.
ayekoli pe parce que oyekola eza lisumu te atangi pe baklasse esengeli atangaka mpona augmenter connaissance un moment ntango amonika akomi capable abandi œuvre abi eloko akomprenaki te aza na parole ana grâce me bato bazalaki te nde place satana ya kopropose bato yango wana na place azongela moto abenga ye yake oluka akangama na bagrand ntango approche bagrand mpo baconnecte ye nde mambo ezosalema lelo mpo baconnecte ye efale basacrifice efale makambo ebele nebandeli baokendona na olembeseke mpo banga mpenza te ntango okota okangami esili obima su te basalisa ye makambo alobi eloko constat ya liboso ntango apusani abi bazali na vie moko asali te bazali bamari bango nyonso bazali na bamakango abi elekela ngai nayebi ke bible etolere biloko wana te fale kosala basacrifice fale kosala bamakambo ebele fale kosala bamakambo ebele omoye to mentionne eza te vi temps ekoma na mama moko fale baimpose ye mwasi ya mibale na bomoto abi esimba te famille na uti my dad will kill me bayebi si non tu es obligé heureusement pour lui l'alliance de ses parents egangaki heureusement pour lui pour la plupart ya bato basimba akisi hébreu ezoloba moto azalaki éclairé soko atiki lumière azongi na ténèbre eza mpasi mpo aza sur éclairé de nouveau otikala bakopengo eza na badegré yala moto mosusu atiki makambo ya nzambe mpo na loyenga mokili akose ressaisir babondeli mpo na ye eleki mais na domaine à changer nzambe ezala ma mosusu bandeko. C'est pourquoi il faut faire très attention. Heureusement pour lui, ses parents étaient encore dans les bons. Nde batu basungaki. Nzamba malamu. Eza ba cas exceptionnel. C'est pas donné à tout le monde. Yango moni keba obeba te po soko baby. Ozaki na nzambe, otamboli na ye, mais au baby carrément au koti bikota kota. Et là problème. Le mystère de plusieurs sonorités. Aeba kite que oya bande omone pa batwana ezaki nzambe te. Aeba ite. Bandeko nyonso ebria kezala orte. Mingi na lobite ke nzambe akoki kosala te église za na bato ebele. Mais croyez-moi mingi na foule nzambe azalaka te hein. L'église tout le monde est 500 milliers de personnes. C'est pas jalousie non nzambe azate. Nzambe azate. Ba kombo to ebia minene nzambe asiatika bango. Et ya maona pas ces ala. Et ya na mutu mususu. Nzambe asiatika de mayemo wa oyebate hein. C'était le cas pour Samson, c'était le cas pour Saül. Nzambe tanga yaka na vie ya mutu yaka na ba makelele belé. Parce qu'il faut batu bayeba ke yo ana nzambe. Oui, sa renommée s'est accrue, dit la Bible, par l'accomplissement de ses promesses. Il a promis et il fait, il agit. Et tant qu'il y a ça, il faut qu'il y ait attraction, il faut ça. Nzamba zawa. Mais tant nzamba tika mutu bandeko, akenda na kimia na silence. Samson, Bible zoloba, alinga se venger comme les autres fois. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré. Ah! C'est un texte triste, hein, la Bible. Ah! Alinga se venger comme les autres fois. Ndo ande nzamba zaki sauté. Ebele nzambe se akenda. Aobunda. Zo pata nzamba kenda. Basangi saka nzambe te. Lelo moto fait étranger koti na église. O kanzata musuka il faut kende okota place moko te. Bilanda lando yo batolo yenge batro. Baele talita zui alati. Baele ekipa zui alati. Nzo andeza travail. Fait étranger.
Combien ba oui le outil ba Israël ba yebi origine de cap outil Israël on a mboka nzambe. Dieu n'est pas en Israël. Azur la comme ko pakola bandimi. Amo osel on ba service. Donc on a aussi fait étranger. Et au baby sa makambo. Nalobaki Satan a imposé en tout cas le contraire à ma nzamba osenga. Pourquoi pas suyer yo bien kabolo na nzambe. Lelo ba scandale les osalema na ba église. Et belo ba ke gumba mela. Babal bikeko. Ba osa ba pratique ya malamu te nzamba pekisa. Dernièrement za na vidéo mo uto otambola na olukango wa. To mona ngo je crois na ba image. Ba occultiste ba oluka ba adepte. Ba to église de Satan. Voilà. Occulte veut dire simplement ce qui est caché hein. Ouais bombami. Ma B. Ou Ephésiens je crois en Ephésiens 4 que c'est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est pourquoi il ne faut pas prendre part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais les dénoncer, les condamner. Ba occulte ba to église de Satan ba oluka ba adepte. Na mutuka na bango bandeko. Tomoni l'étoile de David. Oyo lelo tozoko mona wana ba église ebele. Bandeko bolimbisa nga na lobi te ke ba église nyonso za na étoile de David eza ya Satan. Mais question mark. Étoile de David est sani na église. Why faux? Et comment mi wapi faut étoile de David est na kate église? Voyez un peu. Satan a imposé bino car le contraire. Ya onzamba loba na bino. Bandeko loyo to mona ba pratique abominable na kate église. Ba pratique d'augure, on zamba pekisi na livre lévitique. Balobi, mouto pratiquer divination te, mouto pratiquer ba pratique d'augure te, mouto pratiquer nzamba zo pekisa les pratiques d'augure. Et ba pratique o ba zo tirer ba force, ba puissance. Nanzela ya ba, biloko ba osala. Toebi, il y a des pasteurs réputés dans l'anthologie. Ya zwaka mama mwana nyonso pikula do église baser nyonso baleka ne tumbelo. En fait, c'est ce qu'on lui a imposé. Ce sont des choses vraies. Mais amawana pas ces que bana misume ba omonate. Envoûtement, domination. C'est comme ça que le diable travaille. Vous êtes conscienté. Pour savoir conscient, vous comprendre que timbela que awa makambo ma besi koti ma soleza robeba. De faut pas envoûter bino. Malheureusement pour toi semble la répéter. Yo po semble il faut qu'à prière en ligne, il faut qu'à na église. Yo moro refuka mate. Na yo moro tu n'as pas le temps, tu ne lis jamais la Bible. Pour comprendre que ba mambo eza malonga te, eza malamu te. Ba prophète na ba réseaux sociaux de partout. Aux ans 50 prophètes au Bengaka. Moutozo opesa ba prophétie. Akenda ki li felo. Soki lola, soki nini, soki wapi. Fondation tope base à mamozolo ba na Bible zate. Mais les gens gobent. Les gens acclament. Envoûtement. Aveuglement. Les pratiques d'augure. Ba otia ba génie na nzoto ya mosali oyo. Ba esprit moko ba ange déchi. O epesa ba énergie. Ako coucher 6 femmes ou plus avant matalikola chair. Mususu fo zwaka. Basmo mitu net moko tetuka. Net batama boma, voilà. Les pratiques d'augure. Mususu fo mela masanga. Combien de pasteurs to yebi ba répéter na mambo. De yé pour beta bisakoli, il faut penser maïti awa. Et les gens de son église savent que yé pour penser ngouye ça là il faut mela. Kui titi a telemi ko la chair, ya ba bilo ba te belé, ba yé mamna oloba. Peut-être yo yé bito yo kapena noté, mais c'est trop surtout na Congo, et c'est belé. Et belé. Donc le ba code vestimentaire. Oh bling bling.
o rouge nini on église to kolata boyelelo bo mususu etikala ya libele il faut bolata ka bongo boyebi signification boyebi le pourquoi est-ce que boyebi pourquoi na lobité nyonso est-ce que boyebi pourquoi ba chantre chrétien ebele to ningi bakoma kato bakoma ba pasteur est-ce que vous savez le pourquoi na lobité nyonso mususu on appelle Nzambe. Mais est-ce que boyebi? Et belé tellement basi ba baby beba kosi ba monde. Quand on a étoile, au briller, au soit attiré, on a masse, on a foule. Na qui chante au contrôler bangote. Faut ba on a cadre. Ba tonge l'église, ba pesi mbongo, ba fouli yo. Oh comme a comme passer en béni. Comme une église, église quoi église. Tala bandimi. Kasi pour contrôler malamu. Pour ba adhésion et salema. Malamu. Ba initiation et salema. C'est ça les diables. Prochainement, on va fungola ngoko expliquer bien. Ba Nzambe bo lamuka. Et aux allez boy na lo yengete. Il faut zamtoluka Nzambe. Bible le rien ne me séparera de l'amour de Christ malgré tout ce qui se passe, Au con l'embate. Ngana lemi, l'église en kene sous-se. Na sambela sous-se. Vana ndako. Et obi qui saute ba raison wana. Le salut est individuel. Lelo tang soki lelo koufi. To soki lelo lié soyant enlèvement salemi. Quand tu vas te présenter devant lui et que bilan est aux ala zéro, o lobate que non eza parce que c'est que ça papa pasteur on a mute quoi isenga obikate pour la loba travailler de mieux à mieux na salut na bino bandimi bakoma bambeka ba sacrifice ya ba mangomba. Maman, muto landa na internet ou ebi eta dam na. Surtout ba maman. Ota lo ba mambo kokisa maka. Nana ebi soka zolo ba mambo kokisa mande lo bika musel na Nzambe. Bible zolo ba na tango suka Satana par sa puissance a rosala ba miracle. Mais ça ba miracle ou te pas na Nzambe dem. Matthieu Zoloba 24, plusieurs, on parle de plusieurs, pas la moitié, pas deux, pas trois, mais la majorité. Bah, on a séduit, même bah élu. Bah, on côté la rata ma ambouana. Bah, ndeko lelo to mona ba scandale na ba église. Église comme le roi le pango ba mongo le bina watande de moko chaque temps ba swanaka. O ba passer ba ça ba désastre Nicolas cher. Objectif ezanine moko mi balete. Ko lembisa ba foi ya batu. Pour Satana travailler bien. Parce que soyo lembi na kondima mama, ozala makasa hôtel au bon de l'honneur de Jésus benga na Satana te. Ba rozoyo. Yango bandeko nazo ko supplier bino na kombo na Yesu. Tout ce que vous pouvez voir, ils ont scandalisé. Et puis ça yonde makasi. Attention ko ça la passe mais elendi sayo. Oza o milengele de plus en plus parce que moi na moto kalate a aroya azoya. Donc oya moi na moto comme pene voilà. Ndenge Bible zoloba. Que celui qui lit fasse attention. Sala keba tango zomona bilembo tango suka. Ouais. Ba abomination ko s'établir na lieu très saint. Ba mambo sengele sale matin na église, ezo sale na église. E sengele fungolo misu. Et non elembisa yo. Non, faut fungo mande miso comprendre que c'est Bible ezala solo, c'est mambo yeso lo beza mambo solo donc ba jango yango babilo yango donc il faut nga na tele malisusu makasi koleka
Les amis, bas scandale ezo salema, moi nanzamba solo, c'est vrai, ezo sa passe, mais moi nanzamba solo ko décourager te, parce que eza ba surprise te, eza mambo Bible lobeli, ma komi lobi scandale ko ya, est-ce que yo kato tanga te, otanga Bible te, mais ma be makasi, sala effort ne fils que 15 minutes, chaque jour, fungola ma komi. Si vous comprenez, vous se plaindre, non, on attend la Bible pour comprendre. La première fois que j'ai lu la Bible, je n'ai rien compris. Ils ont maillé la classe, ils ont maillé la molimo sans tout. Bien que dans sa lecture très bien, comme une journaliste, au commencement Dieu crée les cieux et la terre. La terre est informe et vide. Et Natani, Nasuka. Oh, what's this? Je n'avais rien compris. Maël les alaki, il y a classe, mais la comprenait qu'il y a un temps. Les hommes maël, il y a beau mototé. Prie demande le Saint-Esprit de te guider. Il y en a battant en classe à ma longue hein. Nebin de homo. Monsieur, mais papa, quand on a témoignage, on dit que la classe pendate. Bon, ce que la Bible on voit, c'est qu'il y a le binanga batbaka moi. C'est dit, oui, Asuka son à 4e primaire. C'est un frère que nous aimons. Toka banse mbonaye. Aïmba bien. Orphelin. Vinanga golela, vinanga basi. À quelle école secondaire d'un? C'est un pasteur. Il lit la parole. Il explique les Écritures. À ça, la ondéné. Parlez du Saint-Esprit. Bon, la senga moli momo san, toi, sungo comprendre. Tu vas comprendre. Ba oko sauter. L'autre monde a nion son à église. Bandimi ba victime, bandimi ne ba mbeka. O pasteur moi c'est qui sangai abeng alobi likundi ecclésiastique. Tobi système a likundi, système en codia. Likundi mogo azo utiliser ba étoile voilà ben on likundi ecclésiastique. Lelo comment likundi ecclésiastique. Pasteur o sala ba étoile na bino. Ye a ovimba, bino boko fionuka bozo ko konda na molimo pe na nzoto. Parce qu'on appelle ce témoignage à sud-africain, ou appelle ça témoignage, il y a un kota mamboana, nanenda masala grâce à Bima. Alors, bina azala na chambre secrète, na chambre on est dans un hôtel moko. À chaque fois, soit badon, na lobby te kopé ça so offrande de terre, to pe ça so dimite, so sala on te tu pêches. Mais faut y ba na otiango wapi. Alors, à chaque fois ndimba zo ele bambongo wana ke na otiango na hôtel wana, qu'est-ce qui se passe? Ba on ba okauka, mais ya o mata. On continue toujours au pas fouka. Comment? Bah, on a toujours au yana bambongo. En fait, c'est une domination. Envoûtement. Nabi ki amambo s'appelle ça batouté. Et s'appelle ça surtout bangote. Mais nous parlons ça. Pour il faut batou babi kaba comprendre. Bible zolo va sortir du milieu de. Il y a point de relation entre la lumière et les ténèbres. Oui, c'est la parole de Dieu qui le dit. Bandeko tout le monde a un phénomène manqué on a. Tout le monde va mentir. En fait, on a un sabotage. Génocide spirituel. Ba amezo koufa. Na yoki nde oma olobi na zone église catholique. C'est ça, c'est que les diables ont visé. Objectif nde angwana. Kolembate. Il s'en fout. On a sabotage spirituel. Ba génocide. Ba miracle monté de toutes pièces. Yanka sili ki aye ko bima na caméra le binoto yo kana ibo pesa 15 000 bo pesa ngate ba bimisele ba nyoka ba ngumba soit disant ye muta ba kisi pourtant il n'a jamais fait ça wala nyoso ka nini pona ko attirer bato masse bana ba mbongo bango ba mata bango ba eza mawa eza pasi et ba bisika bongo quand vous venez hein vous en avez onction moko eza satanique démoniaque maléfique et vous allez affecter. Kolobate ke otenga etali non. L'esprit qui l'anime. Il y a un homme qui te contrôler yo. Donc ils ont été emprisonnement moko prison moko spirituel obimate. C'est le temps où mi se fait fungwama ba na nzambe. Exactement. Ya okota na distraction te. Talande ba mambozo le kezo distraire batu. Botala ne ba mambozo distraire batu. Botala ne ba mambozo distraire batu. Okende boy.
ozonga boye obima boye okita boye ka yango na yango distraction kosakana te. Pourquoi? Misale salema Satana o gagner terrain a ménager ezakuta ko samba te. Le diable est en train de mener azo ménager na ndenga mokete so ba fungole o miso mona nda azo bina na mukila okamwa malheureusement yo continue la distraction yo zongela kopo te yo zongela ba chéri te pour ba tumusu ba lobi mais non nga kut na pa na bando sala ngote tonga na bongola ye motema na obanga nzambe mais so y passer ye moko azo sala bon mais non yo passer te muto akufela yo ba benga yo te po yeso benga yo te po yo landa pasteur mais ça po landa ye yo marqué différence yo zala différent ta la bêtise ndenge zui ampleur buzoberi et pas na bateau yo baza censé ta kosala mambango. C'est vrai on est humain mais étant qu'enfant de Dieu ezana ba limite ya ba mambo moko boy au moins na nzamba kosala te to akokoma te. Oui Bible zo pesa Bible zo lakisa Bible zo loba mais lelo ekomi ba clan ba clique ba incitation na haine. Pasteur Songolo lobby boy, pakala zongisi boy, bandimia Songolo ba tomboki, kote sali trouble, bitumba, tout ça objectif est akamoko. Âme na yo nde ba o viser, foi na yo nde ba o viser. Kolemba te, tiens bon, oza soldat, via soldat za bitumba, ezara ya pasi, eza bitumba, il faut bunda, il faut longa. Oui. Yeso lo bana mukola suka ebele ba opsanga Seigneur n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mais je leur répondrai que retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Jamais. Ezate ke na ebara bino après non, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais. Yeso wanga na bango. Sikala oyeba bango te. Siko yo po muto ebisa ke mambo ya solo to po mambo wana mona ye ko kisama ipo na prophète na ebisio que so muto so lo bino likamba solo to likambo ko kisama nda la prophète qui t'a dit ça? So ezana don moko mi balete au moins na nzambe nyonso fois senga nzamba pese za don discernement pour nous discerner les esprits. To vivre terre ivrenable et ko la place moko maman papa pour que ce ni sa blena ivre il faut un expert, faut un mutu moko o oyebi yango so oyebi yango te o que ce ni sango te so oyebi blete oyebi ivre te o que ce ni sango te parce que ezala ndenge moko ezala ndenge moko. Et là, que c'est ça blena ivre ça be épine. Mais na kotala ngona misu boy o constatant ngote. Ouf. Livrer et les blés et éco la place moko. Ma bena malamu et éco la place moko. Ba fona ba vrai bazo baza esika moko siko il faut discerner oye ba nani vrai nani solo. Matthieu 7. Ba tuni yesu motuna. Je crois Matthieu 7. Oui. 7. Matthieu 7 ou 8. Toyeba ya mabende nini. Alobi jamais. Orobuka manga. Nanzetali dame. Et Jacques Aoloba. Je crois na Jacques 4. Source moko ekobimisa jamais maya malamu na ya mabe. Never. Ce source ya mabe bimsama ya mabe, ce ya malamu bimsama ya malamu. Vous les connaîtrez leurs fruits. Misale zo funda. Eza mamba olobela te, misale zo loba.
Ya ba bilo mususu c'est même honte ya ko répéter ngo to ya ko rappeler to ya ko lobango awa. Ça fait tellement la honte. Moi ko lobango ezate. Misale zo funda. Mama. Bible lobi ba adultère ba omona nzambe te. Mobe ko l'état même condamné à adultère. Comment expliquer un soi-disant prophète a oya na ndaku na yo? Non, milimo mabe oza nango ba démon géant oza nango, il faut bosangisa symbiose. Bosale tutana. Ba bengi yango onction vaginale, excusez-moi. Ba bongisi ba pesi yango kombo na Bible ezate. Opo Elia la musamwa na sinamita chaki mbunzu na mbunzu, zolo na zolo, munoko na munoko, tolo na tolo. Pour moi, na zwa vie, donc on peut faire communiquer. Donc il faut ngouye kota yo maman. Ba epe ba kotisi ngouya. Liba le koufi. Mususu pe liba le koufate. Mais semence ni batikeli yo. Ya ba bilo rezo salema. Ya ba bilo rezo salema. Et c'est triste et regrettable. Le diable impose toujours Mambo Nzamba, le contraire à Mambo Nzamba, azo senga na moto. Les amis, comment expliquer mibali na mibali? Ça, c'est l'abomination. Au-delà même, il y a péché. Ba osangi sanzoto. Au Bible, zolo ba moto osa Mambo a puni de mort. Ba o lapide. Mais, ba osa pe kilo. Ya obenga ba sel na Nzambe. Ya wapi. So aza ko ina mwasi to comprendre parce que nzamba sala mwasi pour la mobali n'est-ce pas mobali okaka posa mwasi pa okaka posa mobali siko bino mibali na mibali boke okana posa nde nini c'est quoi ça ba acte abominable et ces gens-là sont parmi nous bazo yemba banzembo tozo benga ya nzambe bazo teya bolo bani ba osa musala nkolo wapi nzambo wapi. La Bible dit que Satan ne peut jamais chasser Satan. Un royaume divisé entre elles-mêmes ne peut pas subsister. Jamais. Ngala muta misala. Na oteya ni. Batunde ba mona roba mama nzambe, mais en réalité na roba mama nzambe. Je suis en train de maudire les gens. Yala batu ba pasteur rebelle, son nzambe ba fungulo mato ya molimo. Na miso molimo okima. Mambo bino bozo yoka oloba ezama mususu. Bino bozo kazolo ba soye béni. Amen. Nzoka nazo modire bino. Si na mona ba bilora bon combien de fois na ba vision. Mamuta oloba mususu. Mais obat bazo ka mususu. Malheureusement bat bana misu me ba omonate. Bala batoy ba sosolate les amis et ababilo et ça les marana avec des puissances et ça les marapamba boete na sa banguya mabe ba envoûtement kindo kikisi parce que faut pas dominer yo yana ndeko mona Londres sort la émission certainement à se rappeler. Toutana est quelque part, hein? Quand on parcourt, hein? On a servi Dieu quelque part avec elle. Bazar même parmi ba aînés, auto monaki, te pe Rolanda Lokolo. Ah non, j'admirais cette sœur. Je l'aimais. Elle avait la grâce. Destinée Kabola Biso. À Kenda na Kenda. Mais des fois on se parlait. Non, capacité. Dès qu'on a se retrouvé dans l'église moabiente. O sande ni mamnyo so balobate o banga o banande ni no kena on a formé ni et le Seigneur m'a donné des messages pour nandeko à chaque fois que tu partages ndeko na mona ki lo mobo na moni bo mais na ba réserve belé ah nzamba malamu malgré la bana ko se réserver nzonga de la sœur comprenez ce que je voulais dire. Mais à pas sina ma bande konanga izaki nini botu nanga nini. Mugo mswa kokata ibsinga verita le bitala. Na ebi ke père amto ba moto. Wana passer na e. Abi na ebi ke père amto ba moto mais problème ezaki na kokana nanga olongwa te.
na meka kokenda plusieurs reprises me nazonga esanga pasi tala les forces négatives existent mutu akosa yo te et tu dois être fort spirituellement pour longa. Les amis, moi qui vous parle totamboli pe mingi bileka leka bikende kende bikota kota faut tipete et arrive à peut se retrouver dans l'église à bien te mususu pe za ina ngo bien mais mutu ne tane ka mutu a baby likola bilanda landa likola bikota kota po akoma soki na nini mais ba changer na bango pete baza na bango kandenge wana au contraire kutu tango azali na nzambe azali mien ouais on se moque pas de Dieu c'est qu'un homme aura semé le moissonnera mingi oto omona ba o progresser na maambango église a bien mbongo eza mituka bien ebele eza ke tango yaki déjà yaki na maambo ya nango te kazalaka na na nzambe azala tikala kozala te ye batindi mission ke séduire ke banda mouvement zwa bato tant ba mono ndenge oza bango ba oya récupérer bango. Les amis, combien de pasteurs bazui bango likola mbongo? Il y a un frère a témoigné trop na nini azalaka je sais pas journaliste kana okene oluka ba moto a se retrouver na ba monde wana et a commis pe maître a commis pe opesa batu ko initier alobi combien de pasteurs bazwa bango bongo yango bana nzambe ebele ba okeli felo na olo bana na nzambe bandimi ebele ba okeli felo banga nzambe mais po fungola loboko na musala nzambe problème mais oza muta liboso ko finga ba passer wana ya kotonga bango et pourtant tu as contribué à leur destruction, à leur malheur. C'est vrai, le Seigneur les jugera, mais toi non plus tu seras épargné. Bandimi oya église offrande pas va pouper sa problème dimi kutu kolobate tant des fois pour mona loboko nzambe tata bato nyo kwama ausela nzambe na pasi pona yo omona loboko nzambe omona lumière na vie na yo mais tu es incapable ata ko tiele carburant na mutuka butu robenga yebo swani na mobile no bobundi aya yo bongiselo libala azonga ndako 2h du matin des fois na tonga ko ke musala te. Il y a poto kutu. C'est vrai, bien que partout ma bezali. Moi 10 parfois mon nana ato pesi ta robeta mutu. Salo yo sambelara, il faut passer à bimisa mbongo na poche na ye. Abakisa. Yo piate, mais ozo luka nzambe wana. Tu es maudit hein, mon frère ma sœur. Et belé bakoki pasi wana te, c'est vrai. To betel ba ma borote, ils seront jugés. Mais tu as aussi contribué à leur destruction. Le Seigneur te jugera toi aussi. Salozor au sala, kosambe, il faut pas foutre l'ango. Dis mon frère, tu ne donnes pas. Mais le lo ya au finga ba passer wana. Nzamba otuna yo. Bana nzambe bele ba okeli felo. Abana ozwani mwasi ya motute. Abana no yibata, abana no sala mabete. Abana okende église. Mais maboko makasi. Makomi ezoloba na mokola suka ye sortelema azui ba brebi atie na droite azui ba taba atie na gauche akabola bango ba mpate ba okende na ye me ba o musu ngambo ba okende na moto po anini nazali na nzala bo pia nga rolia te nazali maladi bo ya kotala bo sunga ngate nazali na boloko bo sunga ngai te. Bino bokanti nzala eza nini boloko tout ce que nous connaissons vous voulez ezalaka nini ezaka mutu wana hôpital oketala ezaka mutu nyonso wana faiblesse wana position faiblesse wana besoin assistance soit lisungi na yo quand tu viens pas en aide tu pêches. Ba église combien kangami parce que soutien financier ezate mais tant monsieur au moins à moi 10 francs au moins à moi 20 francs au moins à moi 5 livres au moins à moi 10 livres tu ne donnes pas pour anino ya on voit mais ça pasteur. Na ba offrande à poto faut mamuta on voit manango. Na église à 20 personnes, il y a 50 membres. Na 5 livres to 10 livres ya rocha. Na 10 so il y a 30 livres cha kana na semaine. O asi par exemple on voit manango. Franchement. Et ba nzambe belé.
baoza juger pe condamner na maambo. Yango moni Bible zolo l'arrêt de la justice est loin de nous hein. To tatona en plein midi. To sambele bele ba résultat za mukie. Tala ko sambela ba résultat za te. Ndamba osala te. Pourquoi? Sa maison est négligée. Ses serviteurs sont négligés. Mozo soin na yo moko. Osomba sac ya 150 livres. Ya mabete ya mbongo na yo. Mais tu ne penses même pas en ton Dieu. Yo quand tu au monde nzambe na bomoto boya kité outu likola kiti mwana na ngai Julie. To mwana na ngai Jonas. Nzambe to mona nzambe na nzela basali na ye. To mona nzambe na nzela basemblable na biso. Nous voyons Dieu parler na nzela balinga mi o tozo mona tozo kutana bango. C'est pourquoi la Bible parle du vrai Jean, Ésaïe 58, en disant que ozo kila mende kono ananzala. Wana biloko na kata ndako. Pendant que tu jeune lo piaye, yo biloko wana ozo bombango. Bande otosukia. Le mystère de plusieurs sonorités. Makiela mabomba mi ebele tozo yoka. Ya nini? Bondoki. Bosoto. Gumba melangai satana ipse inzambe. Na peso nyonso nde lo osa lelo na vie ya batu. Batu normal, otozo envier. Ah ye bien, ya vivra bien, ya zala bien. Ya na mbongo oebite mbongo na zo ngonde ni obi pongi ala la te Tamsu na butu ba préféré ba pongi. Yo kala moi 10 ozorana tu dors bien, tu te réveilles sans problème. Faisons très attention. Et lelo to lobela kindoki na église. Bato ebele to pe ba église ebele to mona etikala ozala nzambete. Satan se déguisé. Ba mando na bakoti na ba église. Ba ko sukola batu. Ba pasteur serpent bakoti na église. Ba pasteur sorcier bakoti na église. Bande koto continuer na terme. Certainement prochainement on le sur les églises de nuit. Bon, ils ont la même chose hein. Kindoki na église auto lobeli voilà. Je vais voir quand nzamba osungela biso. Gumba melanga na pesa yo. Tellement ya ye, ola ko sela nzambe ya ye po ala ta bien. Ya ye po abonga. Évangile bate ya biso ya lokuta wana. Yaka na Yesu, makamnyoso ozala malamu. Yaka na Yesu, okobonga. Yaka na Yesu, okozwa mbongo. Yaka na Yesu, okozwa mituka mapango ekomami wapi? Nulle part dans la Bible ekomami ke soko ndimeli Yesu. To soko tiki nyonso pona Yesu, nzamba kopeso mapango, kopeso mbongo, kopeso ezalaka te. C'est vrai. Nzambe a récompensaka. Lorsque Pierre a posé la question, en quittant tout ce qu'on a quitté, pona yo, tozwa nini? Aipse bango centuple na siècle présent. Les centuples babongo lango ekoma bo no. Les centuples n'est pas gratte-ciel. Na jet privé. Oh le yoto mona mutu souci nega a son jet privé. O ça non est. O ça jet privé. Jésus parlait simplement de la récompense. Parce qu'il est fidèle. Aza juste juge. Aza bon maître. Aza bon patron. Aïba ko rémunérer ko fouta basali nae. La Bible dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu laisses tout, tu abandonnes tout pour lui, il va te rémunérer, il va te payer. Ce que tu fais là, à fouta yo, na bandenge belé. Elinge lo bate no il faut so bandaku, il faut bozo no. So asepelo pambolo na nzela na gloire à Dieu. Yana batu musunza mapambola bango bongo. Aka bondeli pona mutu bakabele voiture ezake belé. Abondeli mutu amoni loboko na nzambe bapesi ndako eza ebele. Mais c'est pas dit que mutu nyon se faisait la ndengwana. Et batu bakoki souffrance c'était l'évangile de la souffrance était à Marasouté. Or Paul a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Yemora loba, quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Allah qui si combien elle a été fouettée, bastonnée, 40 coups moins 1, car pour la cause de l'évangile. Malgré toutes ces persécutions, malgré toutes ces peines,
privé na kolia na komela na se ya soif ya nudité ya passe ya osala nzambe abi rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Pourquoi? Parce que abi ke Yesu anyonso tout passera. Abi ni la nudité ni la soif ni la faim ni l'épée ne me séparera de l'amour de Christ. Mais aujourd'hui le kolan nzala bat ba okabwana nzambe ha likola mutuka muta okabwana na nzambe na sacrifice oyo asala mpona yo po apesa vie éternelle akomisa lisumu eloko te lisumu eperda nguya oyo mona makasi nokoka ye te sor na yo elingi eza moto me ya ye bible oyo ya comparaître liboso ya tata alati nzoto po asegale na moto asopi makila azwi place ya moto apesi yo vie éternelle reconnaître ka oyo asalaki mpo na lobi oyo kabolanga na nzambe eza te parce que oyo asali to oyo apesi eleki nyonso ekoexiste eleki mbongo c'est pourquoi mbongo oyo kabolanga na ye te eleki molia yango nzala oyo kabolanga na ye te eleki mituka bozwi ekokabolanga na ye te. Il a compris. Abi je sais en qui j'écris. Mon frère, ma sœur, malamu zanga so po okufa mobola na o problème te mais au mona nzambe que ozwa pour le se retrouver la moto. À quoi bon? À quoi bon? Malheureusement aujourd'hui batu bateki ba âme pona bisengo mokili pasi pe mawa mokolo na suka mokolo na somo mokolo na suka mokolo na mawa kotanga bakombo aya bandeko. L'enfer est réel, le paradis est réel. L'eau les a solo, li fait les alliés et kozala. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et panzam bazar et zalarate. Soki okuta libaro oyo kama amboyo. Parce qu'azan a posa na yo bongisa na ye. Na ebite côté nino bebisi. Est-ce qu'oza kaka? Paul examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce qu'oza kaka? Si oui, gloire à Dieu, Koba. Car que celui qui est saint, dit la Bible, se sanctifie encore. Mais celui qui quelque part te sent que conscience se doit reprocher. C'est le temps où il s'en Nzambe. Na amutu. Ne pona condamner ote. Ne pona rappeler que Yesu a kufa pona yo. Et pour ça, neza motema na yo. Et l'homme soute. Si j'étais choqué par mes propos, pardonne-moi. Mais je ne fais que parler de la part de Jésus, ou à utiliser comme instrument pour na lobiko na yo, pour na bolamu na yo. Peut-être naza dignité. Gloire à Dieu. Maintenant ma sepela ki. Allez kananzela nanga. Po yo bika. Alors je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Damaza dictateur te. C'est à toi le choix. Abina teli bosono kufa na bomoy, mais pona bomoy. Malheureusement muto aneka muto. Tendance ezala kaka côté ya malamu te. Or pour Nzambe eza bolamu na yo. Fais le bon choix. C'est le temps, c'est le moment. Lobiko patience na eza lobiko na yo. Les Bibles zo lo banabiso. Si te laisse encore le souffle de vie, eza parce qu'on a besoin, il y a changement na vie na yo. Eza parce que aebike ça peut encore changer. Tu peux encore retourner. Chers serviteurs, à quoi bon de tout gagner, de perdre son âme? À quoi bon? Mbongo kenango wapi? Bozio kenango wapi? C'est le temps. Bien-aimés, retournons à notre maître. Retournons à Jésus-Christ. Oui, ezaki toli kasi na bonzambe. Topesa toli na bonzambe. Oyeba comment te positionner face à ton créateur. Na mokili wa masumu parce que toza na mokili mais toza ya mokili te dit la Bible. Que le Seigneur vous bénisse les amis. Je vous revois prochainement et
To continuer na thème ou les mystères de plusieurs sonorités. To le beli la sorcellerie dans l'église. Je sais pas, celui prochainement on va continuer en haut ou bien to le blasir. Et la sorcellerie, je sais pas, l'occultisme et dans la musique, je sais pas, la célébrité, nyonso tozo mona oyo nzamba osunga. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça pour aujourd'hui. Kabwana na mabe, kabwana bata mabe. Mbongo ebi ki sote.